Bonjour papa. Comment on a eu duel? Le match à RDC là, moi, que je congolais. Pourquoi le bateau fait ce score? Bon, attaque congolais, on a collé au Barcelone, la qualification de tout ma gamme. Qualification de ma gamme, tout le cas. Dans la pose à joueur, on a vu ça, mais tu bien passé la population. La population ACP là. Ah? Et dis-moi que nous avons un camp qui a tiré le billet sur un camp qui a tiré le billet sur un camp qui a tiré et dis-moi et dis-moi match à Renaissance et dis-moi match à Renaissance mais dans le match à Maurice et dis-moi la souka à Sunga les ans bon conseil européen ça joue on va match de l'eau base à même morale hein coalition de makambo des awana masa aussi ballon on ni na pesa muninga cha yoko la bocha tenir zawana pesa muninga za pemé na carré acha bibiso de 3% de qualification de to gagner ça la bien pour congolais nyonso to na sima na bino des awana congolais na ba passe na biso na biso to na sima na bino to na posa le pena ah ma ka sentir biso quoi ma ka sentir biso des awana tu as le to qui te fait un score lourd. Parce que si tu gagnes un score lourd, pour nous, ils ont moins bas. Mais le match est bien. Match est bien. La PSP, mon cousin, mon place à Zali, Ambo Ténébélé, Fatih Béton, Oumela, il y a Papa Bana. C'est bon. na ndenge na espoir nga naza nango na équipe na biso match oyo lelo tozoganye maro 3-0 kuna epa na bango tokende mpona kobakisa to kozwa 3 po kuna conseil na kopesa bajoueur eza yake moko atie ekozala lokumu ya Léopard nyonso tous les 26 joueurs na comité mobimba ya technique eza yake lokumu ekozala ya joueur moko te ozwi balo pesa moninga oyo aza na occasion oyo aza pembeni po akanye. Bonjour papa. Bonjour papa. Comment on est Jérémy? Toza na bandal précisément na Kimbondo. Papa Jérémy, le match à RDC dans le Maroc, était que congolais bon, na sepel d'abord pour Kendo Yambinga na plateau na quoi. Tout le barak est un plateau pour ça déjà émission na yo. Bon, nazam na minga rolobate donc nazara na assurance na 3 points na biso donc. Pe mingi na bakse zara na ba congolais to za bomo ko to lingana. Soit disant nazo ke dingo azo le kana TV azo lo baba n'importe quoi que to za na nyongo na mboka soit disant. Ateke la biso elorote apporta ke lorote na mboko ma komi na niveau ya ko lo baba na craquer. To rokende coupe du monde te to za na nyongo na photo foot ba litige na e. Donc to zulama dingo solution s'il te plaît. Obando ki ba mona na boy. Tozo freiner na biso s'il te plaît. Biso on a pas sa victoire to que coupe du monde on a kanda utiliser a champion de na 74 minutes on a kanda mabale dingo zo le caractère va lo ba n'importe quoi. Mais si la souki kawana. Bonjour papa. Comment on a pas gemadia mukolombongo. Toko gagné bango 3-0 wana eza siri na nzambe wa biso ba congolais toko gagné bango bakita ba mata ba onyoso bazolo ba onga kachero nganga onga ndundu onga nani 0 mboka eza biso ba congolais toko gagné bango ba kopola bakita ba mata ba kopola biso ba congolais aza eloko te yaza nganga kala na kati kutu na pota kokate bongo aw aza eloko te o eza pays ya edingwe te. Donc edingo azali peuple ndenge biso tozali eza pays na été toko gagner bango bakita ba mata toko gagner bango edingo azelo côté afanda kaka asala ma machine ya salaka c'est bon. Bonjour, comment on a Christian? Toza précisément la Kimbondo tonde na katikati wa stade de Bandal. Bon pour nanga congolais pour le match ya lelo nazani espoir que to gagner parce que ezelo moko boye eza déjà na kati ya mitema ya batu ke to gagner naza na nesengo moko boye
moyen naloba yango eza te mais na osenga na bacongolais nyonso oyo to atangami congolais na fin fond na kati na zamba bisika nyonso ozali sambela nzambe ke toganye match oyo po kote su tokende toganye bango esa biso bien bon edingwe soki toganye tozala banyongone tozala banyongone te nana na nyongona ye mboka ye aza katiere oyo eza bale soki alingi akoma joueur stade ezali tokotia ata ya poste 9 soki obeta atie bi tofutie bambongo mais soki eza mpo na bongo te alanda nsakudi mpesi senior conseil na opesa bajoueur bazala na idée moko bazala concentré bamitala na te oyo asalaka moninga boyo ete bazala bango to concentré bazala na idée moko bon to gagner. Ok. Bonjour père. Comment on a papi? Bon, le balanga eza que to gagner match wana. Ata to gagner wana 1-0 mais objectif eza que to kende coupe du monde na Qatar to gozala. Ata to gagner 1-0 aya kuna to sala match nil to kende. Ata na passe mais to zo kende. Nyongo na ye sasa lela Kongo nini po Kongo pesa ye nyongo na alo bakasi nyongo na eza ya nini pour tout trésor asala azwana kupasa azwa nini tozala bandaye bakufwa acha def bi na kan a réclama nini Santos azali asombela kutu mobutu na cheval ya pembe Santos asa réclama nini siko edi wazoluka nini o mboka za na nyongo na ya nini alo bakasi nyongo ngo eza ya nini bapesa ye ava yo osenga Kongo esalela yo so salela Kongo nini même na matete place ya vanda sa salata terrasse kwa yede bande na ya matete fami tuna nanu ye moko mituna nanu ye moko ya sa salela bana matete nini po matete za wana yaza na tufa matete asa salela matete nini o bato matete bakolo balelo ke ndeko na biso ejingwa asa salela biso boye ozomana avoka koloba makambo mususu foko zonga nanu ye moko mizonga nanu amitala nanu ya asa salela Kongo nini oyo Kongo aganya nini na bakomba edingwa sala Kongo aganya nini ezala bato basala makambo ebele koleka yeme bazo réclamer te bon conseil ezanga ke bazala na maîtrise eza affaire ya mboka bazala pressé te maîtrise kaka nzambe aza na bango tozoganye. Ok. Kombo na ngai Onésime trop d'avance. Pour na match ya lelo ngai na Congolais match ya lelo to gagner ma 3-0 bakita ba mata edi mwa lelo côté ata ya bitu wana nyongone te match ya lelo to gagner ma 3-0 match ya lelo c'est biso vraiment. Bonjour. Comment prospère? Ngai pona ngai ma pona dege to bete la match ya non bien ya normal to gagner na biso ma 4 na assurance to bete ba 4 ma na assurance na 4 kana na ba 9 na ngai bien 9 na ngai bien da esa zali au chabi moko na suna mpanjana suna na fomu tu sala mpanjana on va tanga na baba ko mode me ba yebi bango de ai et moi habite au gagner qui c'est que voilà moi me dit moi mais pour la biso va supporter toi assurance conseil ni on appelle les joueurs avec de match conseil exemple mais tous arrêter aux gardiens aux défenseurs tous arrêter même moral ta ba chebiso moko toi assurance to cha bango 4 obligatoire to gagner bon à 4 à 4-1 to gagner kaka mana assurance. Bonjour papa. Comment on a MC Backlin Star. Le match ya RDC vous détalamba on est que Congolais ko ba lobani. Bon, un message en tant que Congolais, tant que patriote. Alors numéro 1 ezali tous en unis to kangana vraiment surtout simbani biso nyoto zabo moko to kolongwa na biso. Donc Toyoka depuis 40 ans passés nan to kenda mondialité surtout que na biso na génération na biso boe président de la République na osenga vraiment
la jeunesse congolaise, ils en ont besoin, veut dire que Tokende mondial 2022 au Qatar. Donc, tout ça, on est bon, surtout Simbani, tout kolonga, on a score, on a belezé. Donc, les gars, on a il y a des victoires. Na conseil na ba joueur nyonso ba beta match lelo, veut dire vraiment que bango mo ba beta na Europe. Donc, ba se sentir vraiment que bazo comme ba mondialiste. Donc, mutu nyonso aza un objectif ya ko beta mondial. Donc, makambo ezate que non soko zui faut kangaka na cha po boye batu balobela ngai non. Ozui espace pesa muninga oza na facilité, toza na posande ya victoire. Donc, il va comme un mondialiste. Et Matsabango peut continuer à bango, na ba club na bango. Merci. Merci beaucoup, papa. Chauffeur. Ok. Bonjour, papa. Oui, bonjour, monsieur journaliste. Oui, Jonathan Eyale. Bon, ngai premièrement na sepeli na match en parce que biso balobi ezalaka depuis tant azali to kendaka mondial 40 ans après ndetoni to kende sur mondial lelo yo na senga na équipe na Léopard ezala vraiment motivé na travail na match potolonga match ya lelo qualification bazango déjà na match aller match retour to linga to bon samo be erreur bon score est que congolais na on pesa 3-0 et que congolais na motiver ba joueur na animation toujours ndenge to zalela. Merci. Papa nga la zane se repos na mboka na biso oyo. RDC la biso ali pas to gagner. To gagner 2-0. Tangu meche ka kosala ka boy. Wow! Tangu 2-0. Tangu ko beta ka boy. Wow! Toko gagner na zane se ngona ozamo na elembo ya mboka yango na zako tambusa. Pone ebi mboka na biso eza makasi baliopa na biso baza makasi meshaka yepe eza makasi bajoueur na biso pe ya makasi. Bonjour monsieur. Bonjour papa. Caméraman international. Comment l'ami papa? Comment l'anga Alex Koulou. En tout cas pour la match à Lelo, c'est vrai que Maroc est équipe à makasi mais c'est seulement un match. Donc, motivation et Zali, les Léopards sont très bien préparés. Et je pense que tout est possible. Donc, on sera derrière les Léopards. Nous allons dans un stade où on et puis on espère que les Léopards auront la victoire. Eh, pronostic. Tout le monde va D. Comme ça, tu vas gérer on a retour. Ok, merci. Merci. Bonjour mon frère. On a mon là, juste la partie, il y a mon cycliste. Bon, Mathieu Soto Poli Bena. Wana Mabe. Voilà Nicolo. Bon, score on est dans ce qui va biki. Ah, bon, on a 3-0. Ce qui va biki 3-0. Parce que comme on va tirer, donc l'équipe vraiment, Kuna, on a 2, on a 3. Donc, Qatar, on va s'apprêter pour un bon top. On va accompagner l'équipe. Merci beaucoup. L'équipe a fait le vétéran pour 2-0. Pour la tête. C'est un espoir que nous avons 2-0. Les dix mois de l'eau, c'est un amené du Congo. Les dix mois, c'est un amené du Congo.
napesa courage babetaka match kitoko mpona nga babetaka ata 2-0 kosanga 2-0 kaka pena nayoka oyo edimo soki edimo alobaki edimo aza eloko te soki topolisi eza kaka makambo nzambe na edimo aza eloko te mais soki topoli mpe edimo tokate motu totumba pale na yo mpona nga mpe nanga totumba mpena pale na yo calme. Bonjour papa. Charles ya maman trop faillable. Ah, maman cho e ba non te po. O te mettre bango. Baba va se baba joueur. Tu es bien non te. Tout à l'heure ndenge be e beta. O ya ko polo va gagner a gagner. On doit point et ça non te. Pour te mettre baba c'est dans la balle mal. Oh non, on se met dingo le baje oh RDC pour là. Et dingo mutu mo da sa sila ko na souté. Alanga lo ba lo moko po ba ba ke dingo lo alobaki. Mais tout dans nous journal le non ndenge le ganan. Na ko so pesa bango te. Ba ba ka mboka e soutenir bango. Tolo ka soka RDC pesa ezali ka po ango.